Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolandanga nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe tina Dubai mobala leki libongo na elengi mobala leki mboka suka sanza na elengi ebele bela te bolia bongo ndumba zui permis papa lupanga beli liboma mibalo bakabaka te suka batikalaka bango moko keba nyoka aoso adiso nia wakangi balo ndakala melingando ngawa na libanga gologota engundu kakamia munene mbwa ruji lala lulala bolelo sona ndonge keba nyoka akosadiso bisengo bande kona pesi bino mbote bisika nyonso bozali grâce ya Jésus de Nazareth ezala na bino etambusa bino bisika nyonso epesa bino oyo elingi motema na bino etambusa bino na mawa na bino na mawa na ye na grâce na ye na kimia na ye amen. Bana mama na ye na ye nanu to solo na pe moi les solo muke concernant pe de bomona ki ba musique elikaki na total inde ndeko na biso abeti na Belgique ça va ndeko na biso faire abeti ça va ma félicitation siko to tikali na ndeko na biso nani ya Antoine Koffi Olomide to tikali susu na ndeko na biso nani comment on appelle ça Soleil Wanga na yepel suto moneki pe ndeko na biso nani Robino Mundibu pe abetaki tout ça c'est la vérité ya communauté congolaise to kumisa pe to sepela parce que eso ça la pe fierté na mboka na biso par rapport ya ba musicien ya ba école mususu mais biso pe vraiment toza vraiment en tout cas la Odette Nzongo Yanda zala osola kitoko mama présidente ya ba Gauloise na Belgique na Hollande Odette Nzongo Yanda zala ikenda abungo yango na siko lelo to na zolo bape siko po itikali ya Antoine motema ya Sindindel yango wana omondeke neni ope leki ope kozala ekozala bon parce que siko tokoyoka tsupe musique mikolo ya Antoine consolateur de cœur brisé tokino koyoka yi wana oya sala lelo po biso to sala pe boto leka kuna ye wana yaya wana tokino koyoka yi yana na natilo kole la lulale ekenda bongo ndumba zui permis papa lupanga beli liboma yana natilo kole yana bambani ya Antoine yana biso yana banatilo kole azopeta compte ekende bongo na tipako azala te poani aza yana batsa mo na problème te wana ya boso bosoni na yana lik basona na bongo za un problème te nde batunengo na concert ya Antoine est-ce que na tsako nga ya te poani est-ce que ya boma mutu ezala nka makambo lekaka nango yo ka tsi wana za ya to sona na ba ya pe to discuter bongo siko nete za wana nani ya Antoine ko boya na lelo pa biso to koli kuna natilo kola ebelo na luma to koli kuna roya aroya na ende batu batuna ngabi na yebite me aroya ayete pani wana yani soka na besoin ya concert aroya na yi na juillet parce que nani peso atikali Soleil Wanga ezala pe vérité to ke suto kutane to kumi to ke ni to mona to pesa pe moi poa ekenda bongo bana mama parce que eza vérité ya communauté na biso neti Soleil peso asobeta wana ezala bien pour na mona ki pe ba dipliki pomba kuna nyoso eza vérité ya communauté congolaise yango wana to mona ki pe ndeko na biso nani Sosolembe héritier wata Sosolembe to mona ki ye bwana wata abeta ki pe eza vérité mboka ezala ndenge asa beta ki plus rien de bandaka na mibale oya koloba lobi na ye je m'en fous parce que abeta ki ezaki pe vérité ya communauté congolaise ekenda bongo la Claudine Yale, la femme de valeur na Grenoble, et qui n'a bongo. Na san sona bana mama, ya ona leka ina loba, ya to na zobeta, aza ya na biso. O misu sote bo iba polémique nini te. Ya eza na mona tina te. Eza na tina te bana mama, ya na tina te. Parce que eza fierté ya mboka na biso. Toko ko comparer boyete, to comparer na musicien boyete. To ke ndiko yoka muziki, to yoki to bi. Parce que yaya, omoni ndenge ya on toza na ye. Soka zate. Bana mama to banokolela nzambe ifale ya Antoine na koto azala omoneke zalaka siko to mona nanu moi nini te to yoka pe sindi motema na ye moi sina motema confirmé moi ta sindi
ya mutu mwindu po bolobaki nango te mungabi te na tenge na koma mundele te na boko memanga te ya mutu mwindu libongo mwindu ye wana libongo mwisindi yo ko sisa biso kare yo bongo na biso to komona libongo mwindu ezui place la lulala Didier Lacoste mungonga bana kini ekendaka bongo ngala mona ngai problème eza nango te ekendaka bongo sa yana biso to kinokumisa ye to kosepela eza fierité communauté na to la ya eza solo ko to swana sina ebisi mino to longola distraction ba musicien na biso to sala pe ba mata ata o tende to pona te yaya to longola ba nini ba distraction ko nini bote to sunga bango yaya to sunga bango ba kende mwa liboso ba kanisa pe biso ba toto olobela bango ekendaka bo parce que lelo soki to lobi pe boye e koma polémique o moni bino ba musicien bozolia biso ba il faut to mais bino soki eloko na sali remarque so bo na lobi mabe bolimbisanga na sali remarque na to mi ba musicien bino bosu bozu ba mbongo na bino bozu biloko bo mais siko bato bazosela bino marketing bazolia combien au moins eloko na côté musupe bo solola na lobi mabete so na lobi mabe bolimi parce que eloko na sala on constant na moni mingi bozo sunga te parce que yo lie belé soko longoli mwa ndamu yaya parce que yo zo lia biso beto lia po masole kende bien kolinga to sa na côté moko kako kangi fungola machi ekenda bongo obitende konanga yo beso ata mwa bondamu tout fait nombre opesi kata opesi yo moko so olobite zwa oyo parce que oyo zwe belé to sengo te mais bandiko bazolo baba chroniqueur ba chroniqueuse na ba youtubeur on bazo sala ba nino bazo lia combien au monde ma bien communauté la biso parce que so ba lobile bino bo te noko ba kina bandi te bo fungwa makape bino ba musicien bo fungwa maka boko sala te bo sala kaka yo lié dele mais pour nous opesa ba célibataire ne wana te parce que ça peut faute na bino te bato ba bandaka na bino libo bato ba bandaka ya ba o ba bandaka kuswa ba 100 wana ba 200 c'est plus ça mutu na monta mon quoi bien yo zue belé pompe ça bato ba chroniqueurs ba youtubeur wana nyoso ba journaliste wana nyo yo siko yo lié bon ndenge no soko ko futa ata mwanda muto bengi pi nde ba ninga ba sala ka bo pesi ndambu buta bato ba sepeli ba misusu na yebi ba pesa ka basana ko tanga ba kombo te de sa polémique misusu moko kaka bako la lulala papi mboma maski yo so d'abord le belo ko ngona tika natika na yo pelisa moto natika na sansu wana papi mboma na bomi moto Pascaline Ponde yana Jenny Ponde na grâce à Ponde leki ya Francine Ponde famille ponderese ekendaka bongo la lulala bolelo sonandonge eloko na zolo bayango wana ba musicien se faut bofungwa ba star faut bofungwa bo solo la rapé bien parce que mutu kolinga te bokoko sala ozui marché parce que mutu asosel il faut que ça na marketing ezala marketing so ezate yaya eloko marchera te o te bala non bakosio fanatique azali na mutu azosala pe musala ba fanatique bazana ba musala ngwa fanatique ko tsaka botsaka batu nyoso tout na fanatisme te mutu azosala ma ete o azolobela biso boyibu o azolobela nga boyibu o azoloba boyibu il faut pe ba sepelaka bo bino siko kuma ko sangisa mutu azoloba makambu na bato ya ba fanatisme te na sa fanatisme te na so sala musala yo solola ba lobeli yo makampe so kende bien mais yo pe solola parce que ma beya ba musicien so ba congolais bozande ndengo wana ozwe bele olinga ko kanga nyonso te fungola match o fungoli match bozo pesa boye eza kitoko po mutu nyonso mona atenga na liaka ta na lobi te lelo boye na lobi bo na zolo ba makombo boye na liaki mais siko yo muta lobeli yo asali lobo aliete o mona nini o mona ke ebimisi bino kwa moi bokenzi bongo kwa mungu biloko ezanga mungu munoko zo beta ondire maito ndio na munoko la lulala miel de son ekendaka bongo na sanso wana na lobi aso na lobi mabe bolimbisa eza na communauté congolaise ka mutu bwana ni ba musicien na biso o ba sola pe malamu bakoko sanga te mais mingi ba sola mi bien te
solo la parce que yo sozwi contrat na yo ya mbongo moko ebele. Mais ndenge nini ozo libérer te ba chroniqueur na ba youtubeurs na ba nini ba to bazo sala. Ko kombina boninga ko tia comparaison neti fanatisme na muto azo sala nini na été. Parce que muto azo lobela fanatisme ko zane lelo mona pas le mais muto azo lobela yo po ba to pe susu ba koma tswebe parce que yemsu mutu muso a lobelo ta a lobi boy mutu muso azana aura soka lobi bisoyo il faut ba yoka eza ya nzambe iratate ngano ba keina noko ba keina noko ba kelia iratate ekenda bongo la 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 bolia loso na ndongi keba nyoka auswa yango leo na ekolobelango soki na lobi mabe bolimbisanga parce que na lobi réalité bo sangisaka ba tuté na banani comment ba fanatisme te fanatisme azana côté na youtubeur banani wana noso il faut ba sepela parce que soki muta so sepela musano pe zo kende bien bolinga te bokoma ko flatter batu bazo lobela bino mais na suka e koma o mbilinga te bosolaka bofungwa parce que yo liebele soko kolongoli ta mwanda bukaboli kaboli ekenda bongo yo zo gagner no vie ozo gagner mingi mais batwana oba olobela yo lelo pe po batu soba mwa te bozala pe mwa souple na rope na lobi parce que na yoki ango mingi batu mingi na yoki ango mingi et pas ya bate belé babi noko simo il faut yo mukolo mwa osolola en tant que mukolo ngabité na lobango ekenda bongo la la lulala Ibrato piana kabanyoka auswa yo ekenda bongo omba dipasa zala ekenda bongo jibe piana namoni boyena bana nyoso ekenda kabongo jibe piana zala kabanyoka auswa biso sule kauka zala ekenda bongo papi busi mosengo homme sela libela zala ekenda bongo soki na lobi mabe bandeko bolimbisanga so pe mundoki betaki libako pardon bolimbisanga mais ba leader na biso ba musicien bozo sola kitoko te pona ba youtubeur na ba chroniqueur na ba journaliste te fungwama yo zwe ebele lesa pe baninga po masole kende bien po ye pe soka zate yo po marcher bien ye pe soki pe bilo bosate biso pe to marcher bien to sala na boy ba échange soko pesinga mwa mota boto boye esalo ne na yebi ba misu baza mwa maboko makasi bakoka kate me fungwama ekomi makamba mikolo fungwama kokanga bongo to kozanga nini Yantoani motema ya sindindali kuna na obangila te envelope la tala ekangama ya mune kuna wana yana biso kuna na bangila kuna te na batebele na ko bangila te na ko bangila te kotoa soso le mérite wata na ko bangila te batu wana lobite na ba misuna tangi te lobite ke pona no bato na yebi ke si bato soki na to sololi omona noko ba ke noko simo bongo sala boy na yebi bato wana ba misuto sola na biso mais bato na lobi te na yebi de na sola na bango eza mutu musubo so soane moko so sentir que il y a quelque chose de bien ota mutu musubo kilo bravo mama ya teyo ba théorie na théorie keba nyoka la lulala c'est l'osram tata ma passe panza makita mususu yo na kotsona miniature adeza yo tata ma passe c'est le na kotsona miniature ekenda kabongo la lulala ndakala melingando na lobi bonso na lobi mabe bolimbisanga tozo c'est la concert ya na biso ya Antoine na Soleil wanga mwana mama nyo sona eza fierté na biso tokisu kokutana to saliam parce que ezo sala pe moi un plus na mbo il faut to matisa ma musique na biso kitaki maka ba musicien biso ba kitaki makasi to zongisa bango ta mwandambo ekozala bi soki na lobi mabe bolimbisanga soki na lobi malamu gloire à Dieu butu malamu la lulala